Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Au monde a babisa Kinshasa et les Kara au monde mutumo ba abanda pendant ki wana bandi ote abanda tongo ti poko azur recette wana apo ba kabona ba ko na ba bo chauffeur na ba chauffeur abi le bani ba tu bazo kene ndako na Nzambe ba osala masumu yo kanti ba tutu ba kene na église wana ba yebi Nzambe ninga na komisi bino badi nga au monde nga na loba ke na minute na rolo ba na kuna na église na Luanda église za munene bana ba okamba baza wana na osona osa musa pona mbongo na tika ngote na ozavuna bana pona bana ta bandimi wana na kando gérer bandimi mais nga ba pesa nga mission kende côté na babala bala te na ba wenze te par-ci par-là ko zwa mbongo na bango te ozo fele te bango sango malamu yebisa bango Yesu azana yango lelo bana nyonso ya Midepek Mbote bokanga na Nzambo azavuma Nzamba solo bokanga na biso nyonso tokanga mina donc voilà. Vous avez vu les Congolais. Naza liboso ya caméra. Ba passer baze belé open Nzamba laksanga ya basai na Nzambe na Congo bazaya o pe ba banga ka Nzambe. Mais nazo bisayo naza na mosai na Nzambe mona respectake mi. Comme on a passer Marcelo. Na pese conseil aktambula ka nenga tambula wana. Azala ka nenga zala wana. Ba peuple congolais bazo souffrir à cause évangile. Évangile et belé ba o me mango pona makuku na bango. Michel Mayabou. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse et Congo Gold TV lisusu vraiment et sengotondi mingi na motema komona olenge kani bozalaka mingi na kolanda biso po na Congo Gold TV tolobaka mingi makambo solo bokotuna lisusu Medina eli biso nini Medine sona ayela kabino juste makambo solo parce que nous ne parlons que de la vérité. En passant la pesimbote mingi na mwananga mon fils bien-aimé Jed Peniel Sona Nasima Machi à caméra kuna to pesimbote na Kagoul machine parce que ceux qui étaient tozawate un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ parce que avec lui tout va bien. Toza awa na prophète alors je ne sais pas il faudrait-il qu'on a présenté je ne pense pas. C'est à lui seul de se présenter parce que Yamala mozo demandé à mon koninga nazana ngakaka musali. Bonjour prophète. Bonjour madame. Prophète kombononani parce que population zoé baoté bandeko libanda bazoé baté on a affaire à qui na pesi bana Kinshasa na Sumbote nga komona nga prophète Fortina Bukanga na vana na Angola toye mission Nzamba tina biso na Congo Kinshasa ndeto oke na suka yango na pesi bino mbote pe bato nyonso ba Holanda biso bayeba kombona nga. Voilà, prophète Fortuna, nous avons dit que Aïe Kinshasa a une mission. Waouh, mission. Gouvernement Sike Bandi, président Sika Koti, et un grand prophète qui nous parle d'une mission en RDC. En fait, mission on a une RDC. Esa basée sur Nini. Premièrement, tu peux nous dire aux prophètes, il y a église Nini. Ah, église Ngana Kambaka. Église comme on a mis des pecs. Midepek est vendu dans Romains chapitre 1er, verset 16. Tout est à Kamaloubananzam. Les visionnaires de l'église passaient à Natakoufa, les Razate. Midepek est Kabouana à 3 habitats et 3 églises. On a Kambaza na Ojaenda, na face à combat spirituel na Terabal. So Batbaïwana, Baromona, prophète Fortina, l'église Midepek. Prophète Fortina, Midepek et Lobini, Nicolobani exactement. Midepek est une mission de démonstration, puissance de Jésus-Christ. Donc tout est à Kaka, Christ. Tout le démontre, tout l'axabatu.
démonstration ya Christ ndenge nini amarchaka ndenge nini Christ atambola ndenge nini Christ afonctionna na peuple na ye. Ok. Mission ya prophète Fortuna na RDC. C'est très profond, hein, parce que un prophète basé belé, un serviteur de Dieu basé belé, pour peut une mission très précis na RDC. Excusez-moi précise parce que c'est une mission. Mission nos amis na RDC. La mission na nzamba tina nga côté ya bato repentance. Bato ba jeune ba bongo la mitema, bato ba yebi nzambe te, balakisa bango nzambe. Mission na ngeza wana. Ngana na mission te ya koya yakisa bato mituka, bandaku, mabala. Ngana yakisa bato Christ. So tangi na Bible omona première mission ya prophète Esaïe, ya Jean-Baptiste, ya Imoko Jésus to olobela. Na apôtre Pierre, 4 personnes ba na même message. Ba yaka na mission ya repentez-vous. Ya obongo la motema bokonzi na nzambe komi pembeni. Yo tango na obongo anite oluka biloko nzambe. Ozwango nene. Tango yo na obongo anite oloba ko okota lola nene. Mutu fois à se convertir à comme nouvelle créature ya sika. Pour mon a hérité royaume. Royaume de cieux est facilité. Mais prophète, il y a une mission bien précise, comme la mitema, voilà. Mais biso to yebi que ba prophète. Bazana ka ko ba sa ko. So ka kuna zo bango pesa nga more mama ko zo banga. Peut-être na sele mo mabe mo ko ko pesa nga. Merci. Na yebi so loko moko. Ministère prophétique ezate pour na bimisa bato. Bato ba yebi ministère prophétique te pour ba prophète pe o bazo sale lango ba yebi ko sale lango te. Les grands prophètes Jésus-Christ au monde n'a jamais placé moko abandeko kekanga bato bandoki azoke no beta barema même au monde na prophète Jérémie. Nzambe na ministère prophétique ezana 3 volets. Ezana passé, ezana présent, ezana futur. Passé na présent eza obiso na auto moni na auto omona. Mais futur bato ba mutaye bien ozaka nzambe. Ce qu'on a ministère prophétique bato ba yeba te faux koluka mingi nzamba lobano na futur. Pour nzambe na biso azana passé azana présent azana futur. Ministère prophétique kitoko na ngwe lengi na ngwe za na futur. Pour passer bakoye biso makambo bo eleka kala et panza ba famille et créer ba trouble mais Yesu o biso to olanda yaki ko panza ta yaki ko sangisa soki lelo bandoki bana bato batelengani na ba libanda ba balabala eza pona ba prophète ba yebi ko sala ngote. Les prophètes yozo ba wa yo ye pona makambo zo ba na kina ozala ka te prophète biso makambo zo ba to yebi ke na église de la roquette osombi mo calendrier osombi mo mai moko mo jimo ba pour te dire que prophète a chaque mo le boko et ça colle à l'hiver. Si comment on peut comprendre? Archi faux, c'est faux. Comment ça? Ils ont faux pour l'année. Biso to ba imitateur à Christ. Biso to ba imitateur à Christ. Christ a teka polote, a teka jité, a teka calendrier, puis après ça ba to ba envelopité, ba vanda po ba nolobela ba makam. So tangi na Jean chapitre 2 na verset 13 à 17. Yesu akoti na kata temple. Akekuta ba sacrificateur ba komi ko teka ba ngombe, ba mbantaba, ba meme, ba pigeon. Yesu akoti abindaku ya tata nanga ekomi place miyibi. Place ba changer, place ba nini abeta film ba panza na église. Makamo Yesu aboyaki yango kuto ekomi plus koleka. Mamu Yesu aboyaki yango zongi lelo surtout na Kishasa bato ba yebosala nzambe te. Po bato bazana ignorance ba yebi nzambe te. Ba ba okanga ok église Amon chapitre 4 na verset 4 Bible lo bani. Bato bazokende ndako na nzambe ba osala masumu. Yo kanti bato tu bakenda église wana ba yebi nzambe. Ah, prophète, on a besoin de la baisse, on va tourner l'église de l'Inzabete. Oh, mais c'est la vérité. Oh. Mais ça. So tangi na Jean chapitre 4, na verset 19 à 26. Au mona, Yesu akuta une femme samaritaine. Arrive sa femme samaritaine, pesanga mai. Mo femme samaritaine abini biso na ba Yuda toyoka na te. Yesu abiso ko yebaki muto asengo mai. Ndolo ngo pese mai. Yesu abeti li sola vi na ye. Pona yebiso abeti li sola vi na ye. Abani ko yebisa Jésus lobini abibino ba samaritaine bo yebi nzambe te ba yuda ne mutu ba yebi nzambe alors nzambe za fo oye ba fo mutu a l'accès or l'accès yo fo ye ba malamu pour expliquer. Si j'utilise à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Ainda que o sol não brilha, ainda que o céu desabar, ainda que o mar congelar,
bana midepek na Luanda na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu na yebisaka bino vie chrétien eza mbongo te eza mituka te eza bilamba te mais fotu na lobi am na yo ekozala wapi nga tata na bino na yaki na Kinshasa na kotia maloba na Nzambe ndenge na yaki na bana nyonso nde bomoni toza awa toyokutana na ndeko na biso Trésor Mputu abengisaki biso na kola na ye na nyokoma na ye mais lelo ngana ko musa na Nzambe ngane na fani na yene pona yebisaka maloba na Nzambe mutazongisaki na Simba eza banganga te mutazongisaki na Simba eza Nzambe tanga yebisaki ngaka Trésor bazozongisa na Simba batu baboyaki yango bamona yango nete bavanti Nzambe yebisaka nga akosala nga prophète ya mokili mobimba yango lelo kokisami tika Yesu Masia atambola na bino a protéger bino apesa bino kimia ouais la pesi bana nyonso ya midepek mbote bukanga na Nzambe aza vraiment Nzambe solo bukanga na ye biso nyonso tokangami na ye donc voilà la frère na bino Trésor Mputu prophète Fortina Nata et biso nyonso toza ensemble quoi mais biso toza na Kin toza na Lubumbashi mabondeli utaka na église wana donc Nzamba solo vraiment aza na église wana donc bokangama wana tokangama wana donc biso tout tokangama wana s'il te plaît zonga malembe oh Jesus thank you Yoka Maître Nzoï, Maître Tony, sécurité 10 Yoka Espumoni oyo abandi na mai na miso wana ndenga indege soko tutunga Amen CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Donc, si je comprends une église de même, Yoka nazolo babu na sansi omona batu baokabwa koma okabula ba enveloppe nana opesa 100 000 nana opesa 200 000 boka ezate archifo c'est faux yeso ana montante ana prité bâtiment bika aselani Église Yoka n'a expliqué Église tous en action de grâce tous en dîme tous en prémisse Église est ton amana badon so boyebité Église est ton amana badon appel de fond Église a permis que les musulmans nous sommes melo au monde de to nous sommes balupang de to nous sommes melo au monde caméra pour l'Église to nous sommes cher mais to le batte que nana on peut ça 100 000 nana on peut ça biso nana besoin de taper 100 000 200 000 non et on a prité pour et on a mutu mususu les musu on a ça 50 000 bien mutu musu on a payé 10 000 so yo kati 100 000 on peut ça né parce que il m'a pas dit qu'il est un pasteur, as un prophète. Prophète à lobby, appel de fonds, l'église, $100 000, $50 000, n'engé na l'église mususu, sengaka, pour lui, eza banni. Pour lui, ça n'existe pas. Alors, toko tu na prophète. Pour le mandeko baté kana bus et tout. Deux fois, bami benga ba prophète. Parce que nga moko naza déjà victime. Nazo moi li sakoli moko boye, na bimisa pe mukie na ngai. Sikone, est-ce que il faudrait couper sa kabato wana mbongo? Il faudrait couper sa offrande wana to benga ngonini? Action de grâce. Archifaux c'est faux. Sautangi na Malachie chapitre 3 na verset 5 à 10. Bible lo bani. Apportez vos dîmes, vos actions de grâce, vos offrandes dans la maison de l'Éternel. Babini, nakuna nzambe ekozanga biloko te. Na oyebisa omona babisa Kinshasa eleka omona mutu mwa ba abanda pandaki wana bandi kote abanda tongo ti poko zu recette wana. Apo bakabona bakona ba bo chauffeur na ba chauffeur à bis. Yebisanga Matthieu chapitre 10 na verset 7 à 8 nga sola na Bible, sola libanda te. Nga zate Bible lobi nga na peso verset oketanga. Yesu alo bani boketeya sango malamu bobikisa babeli
bobikisa bakufi bomemata eloko moko te esika nyonso bokonia te sani epesamela bino bozwi ofele nzela bozwi ofele bopesa nini yango nayebisi yo ngai nazwi ngolu na miso ya nzambe eza loka nazwi faveur nalinga na nga nzambe te nzambe moto aponanga alobaki eloko napesi yo mokili mobimba soki naza libanda yo oza journaliste otanga classe mpo osala mosala chroniqueur bapesi yo bible nga oza journaliste kasi yango toloba limisanga mpo na terme bon bazwa bible baya nango bapesa yo banda koverifie so naza libanda soki tu bato babengama oni bathéologien bavanda nga na partage na bango nga nazoloba na sans bible bango baa na bible mayele oyo eza yesu nde moto apesa yenga apesa yenga ngo alobi eloko napesi yo mokili mobimba bato baoluka ngo mpo ndimaka ezanga napesi yo mwana mobali suki bakata te epuis makambo nyonso oyo nzambe aloba na nga ekokisama mwana aza wana suki ne bakataka te c'est impossible yango nazoyebisa bana Kinshasa naye koyebisa yo soki okendaka église mpo paster amona yo mpo prophète amona yo mpo balobelo masakoli archifo se fo bazokosa yo mpo oza na ignorance oyeba te prophétie fo elanda yo yo kooluka prophétie te tika prophétie elanda yo so prophétie ezolanda yo ozwa prophète ya solo omonaka prophétie mona naomona bandoki baokanga yo naomona banini te ese na fitiri na oyo nzambe alobeli oyo baloba ya fitiri te balobaka bafamille banoko mais banoko oui so message ya noko eza exact soki ya mama eza exact eza pe bongo. Merci prophète. Tout à l'heure, ndeko moko namonaki ndeko moko ayebisi ngai kakawa ayebisi mais maman ososala émission na prophète Chafula est-ce que c'est obligatoire pour na kokota na ndako nzambe to pour na ozapeme na prophète foko Chafula mais yoka question tuninga na sepeli po za uti pa na omona mwasi so tozalaki mibali ngolo balikuwa tuuchola na ozongisa yo eloko moto wana TV za place bato mayele bavandi baotala mokili mobile na oyebisa yo so tangi ngake na Bible so tangi na 1 Corinthiens chapitre 11 na verset 1er tina 7 Bible lobi nini mwasi akoki kokota na temple te pe akoki kosambela te mutu polele po eza bibliquement carrément mubali akosambela te na kata ndako na nzambe na chapeau mwasi aza mutu abotosi tango osambela sans voiler yebake lo sambo neza makelele liboso na nzambe lo sambo neza makelele liboso na nzambe Bible lobi nini mwasi aza mutu abotosi mubali aza mutu ya amour so bino bo batu ya botosi koleka biso soki nzambe apesaki mibeko na mwasi nde mokili panzana te mais le roi mokili oyo tomona pasi eza mpona mobali mpo mobali aza mutu azangi botosi soki ezalaki mwasi na botosi nde baolobake mobali linga mwasi na yo mwasi tosa mobali mpo mwasi azaka mutu akoexécute donc ya tosaka. Prophète, là apparemment ça devient très fort, trop fort même. Olobi nanga oevraka na Luanda, d'Angola, parce que je maîtrise pas trop oevraka na Angola. Pourquoi au linga quitter au continuer makambuno kaka na Angola, il a fallu quitter la Congo. Donc Congo tu as un peuple incrédule. Oui. Comment ça? Oui. Parce que ça congolais. Zana lo banelo moko. Okomi na makambango. Muto sola na za sagesse ya likolo. Yo za classe menga za likolo. Abraham tanzamba kutana na Abraham abimisaki libanda. Oyipwani. Soki na zoki makambo na Congo engoza na fausité olandi soki na zoki makambo na Congo engoza na fausité nzamba memenga pline loin na libanda abombanga apesanga makambo na ye evanda na melango po so tangi na Ezekiel chapitre 3 na verset 1er tina 5 nzamba lobi na nini na prophète Ezekiel abi lia rouleau ekota na kata libu ekoma lokwa mafuta nzoi zonga na mboka na yo pa ba Israélite yebisa banga bikokena babikolo musu te nena zoki bona kokena musu te na Nigeria peut-être nga na yebino na anglais te na kokena jamais la musu na Togo fona zonga nanu na mboka na ngai bazwa makambo yo ba mettre en pratique pour ba bénéficier Yesu yemo ya lo babini premièrement Israël alobete premièrement Égypte premièrement te nation alobini premièrement Israël nga na zui makambo na zongi na mboka na nga pona ba congolais ba découvrir que ya solo makambo muto azoloba. En fait, mais jamais Kozanga. Premièrement, tu nous as traité, nous, peuple congolais, des incrédules, alors qu'aux Congolais, uniquement pour Oyan, habiter sur le Sambu, ça va pasteur, Awa,
n'importe ce que pour la bango, n'importe ce que dans la vraie version. Mais dans ce cas, le moins d'Angola, implanté l'église Kaka, Vanda Awa, pour même ma camion sur la ligne droite. Merci. Michel Midepe Keza, Batuko Bon la mitema, pour Bakota Bokonzi Naliko. Je vais expliquer le moko. Papa Nanga, le visionnaire de l'église, a joué dans Romains chapitre 1er, verset 16. Toyoka sonité à côté à Sangomalam. Nga mwana na kozwa na Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, Yesu a sekui a même baye ko likola ngomba olive. Olandi ayebisi ba Pierre na baja aller prêcher, abibo kende bo komisa batu ba disciple. Nenga na komisi bino badi. Nga omona nga na lobake na minute na rolo bana kuna na église na Luanda. Église eza munene. Bana ba okamba. Baza wana. Na osona osa musa pona mbongo na tika ngote. Na ozavona bana pona bana ta bandimi wana na kando gérer bandimi. Mais nga ba pesa nga mission kende côté na babala bala te na ba wenze te par-ci par-là. Ko zwa mbongo na bango te. Ozo fele te bango sango malamu yebisa bango Yesu azana. Yango lelo omona na délégation na ye na bango so moni batata mikolo boy. Basi na bana bazotika bandako na bango batiki bana na bango. Misu basi na bango bazana bazemi babandone bango pona musala nzambe. Donc ozwango blakité. Kozwango ba vantilité. Évangile eza ya libumuté. Po Yesu soko salele na bosolo olingo linga to lala nzala te. Na oyebisa yo. Soko sala nzambe na bosolo pia pona yo okotika la kulala nzala ta mukolo moko te. Na oyebisa yo Matthieu chapitre 7 verset 23 21 23. Omona Yesu alobani batu nyonso babenga nga Seigneur baza batu nga te. Na yo pasteur, na yo prophète, na yo évangéliste. Soki otambola na voie solo na yebiso continuer na voie. Mais soki otambola na voie ya libanda na bondelo bongola motema zonga na nzela peuple oyo yozo bungisa za peuple batanzambe. Nzamba otuna yo. Nzamba otuna yo. Olandi nzamba otuna yo. En fait au bio ça ça musala nzambe po na limunde. Mais moi ça doit m'étonner parce que qui ne travaille pas ne mange pas. Et puis, qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Donc, yo ça dans l'hôtel Yanzambe. Tu es censé manger à l'hôtel de Dieu. Mais ce que c'est ça pour un bon hôtel. Il y a bis un asiko au sala kaka pour gagner ba am. To, n'a pas son nzamba fongola que déjà banque compte moko quelque part. Alors moi il pense en place OK. Donc yo bino boye ngaka place prophète Azali bien prophète pasteur Azali fois so mabami tuka aso mabavion nenga na conception na bino ba congolais. Mais non yebisa za wana te. Ils ont été pour eux subir ce tour na tikla biso ni ndako ni tenda ata na tenda te toke no Israël otoke tambula so au mona place mo Jésus tikata ndako ta bash izati Yesu akola kisa biso bokonza likolo so na ba no memona ngambe mabatu na Bible na lobaki yango ana oto le kalma chaîne musu na tanga bakombote ngana le kana Bible po lobate prophète ala libanda so tangi na Matthieu chapitre 8 na verset 20 otangi na verset 18 à 22 oyoka Yesu alobani batu balandi Yesu boyi batu balanda yabi mwana na moto oyo bo olanda azana sika kolala te kasi banyama na zamba bana mabula kolala bandeke na banzete na bazala bazana bazala kolala mais nga mwana na moto na zane sika ya kolala te pona yebisa yo évangile kozwango blakité pona ko hériter royaume pona ko hériter royaume de cieux eza facilité eza facilité so misu no cheka na ba avion na ba ndako na ba nini obunga nzela donc neza mo yebi ko kota molona nga omena yebi oui na yebi ponza mba siranga nga nzamba siranga ngona ndima ngo kina okota oh bona osa musala na no sa musala mais odi ki fait no ba odi ndima binote nga ndima binote ba wana bo ba mo sérieux bo des trop fort oh oui oui place ba otanga ba faux batanga ba vrai nyoko na biselo moko Yesu ye mo mukolo makamba biso ki batu nyoso ba olinga yo ndoki ba se planete fo batu musu ba boya yo fo batu musu ba so moni mutu ana olinga ga batu nyoso ba linga ye ana makanisi mabe tema na te yo tema ngana oyebiso ka eloko moko zala mama oyo obota bafuyi yo leka na TV oyamba basali na nzambe bakorompo yo te olandi yo sengi CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie.
Jésus, j'ai confiance. On habite tout ma classe sur l'ongisa, et pendant etikali, naebio konsala, bonsoir à tous, na sepeli, ndenge frère Nabiso, papa Fortina, asali biso don awa, a soutenir biso na makambo ebele, na mateya na ye eko changise biso na makambo ebele, na ba jeune na biso, ba ebi basalaka mabe, ba mama ya quartier, o nyonso loyenge, ayeba alanda nzambe ya papa Fortina, atika kindumba, atika ba vi nyonso ya mabe, na mateya o papa Fortina tiki atei biso. Oya ko changer te se kazaka kandenge po biso nyonso na mobi oyo kibentele yongo kingoi ba venena nyonso makama mabele kebele to luka mpe ko changer na maloba ya papa Fortina po mateya na ye esali biso bien et se félicite biso ndeti ngai oya ngala landi maloba ebele te inga pe makasi. Merci pour la na pesi merci na ba papa na ba mama o ba botela biso mosala nzambe o benga mina komo pasteur Fortina auti na ngomba Angola aye awa polo kote ya liloba na nzambe biso nyonso bandeko basi to mibali to bianga mi polo koyoka liloba na nzambe to yeba mabe eza ndenge nini malamu eza ndenge poto ko basuna kokumisa nzambe peta merci na ba mama oyo bazolakisa biso lokumu pe koyeba liloba na nzambe pasteur Fortina a soutenu ba jeune atika boyi basala kuluna moyibi kofinga apesi na moma eza moma elanga pesi ba joueur ba nini na bango biso ba mama ba fula ya ko mwasi akenda losambo ya kozanga kozipa mutute to bengi bino boya CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Voilà, un grand merci à mon boss, Michel Mbayabo. Tosa Moussalara Ndengo Laksaki Bison Ndenge Zaelaka. Monsieur Lopez, le Lopez, depuis Paris, nous sommes là. Voilà, je suis en train de faire mon travail comme il se doit. Tazana prophète, Nebisi prophète, Ateyanga, prophète Ebsinga, Nasalara Moussa, Nanga, bien Nazala corromputé. Alors que Masolo Moussoupe et Zotamboula na corruption, Menga, Naboy na corruption pour na gagner l'olate. Donc, Tozo Pessa, prophète, Maloba, a méca un peu, pour ramener le peuple de Dieu, fidèle, oh, pasteur, oh, Bimaki Mukeli Banda. Et ensuite, je reviens à vous. Merci. Non, Ebisayo, Nzambe o bisoto sambela. Aza Nzamba ba Israélite. Yobo ya tolo bani na Ebisayo bisoto yambi Jésus, notre Seigneur, par la foi. Mutu mote aloba opo ayaki na couleur o taki na loposo te to komi bana na Nzambe par la foi. Yemo atanga yabi premièrement Israël. Nzambo bisoto sambela. Azwaka bato oyo bazanga tina comme si ba mokonzi so tangi na Psaume chapitre 39 na verset 1 tina 5 omona David roi yola msuna okoma mokonzi mboka te wana roi o Nzambe mo a établir na kata mboka mazo bisa Nzambe sonde motema nanga otalanga soki naza na nzela to tambola mais soki naza libanda zong sanga poto sani to tambola ngana oyebisa ola msu peut-être yo sama kamso omona ki makambo ngana osala
nzambe mutatindinga mais ke tu na volonté nzambe mutu nyoza sala la volonté nzambe échoué te ngana ebisika ba pasteur ba prophète ba évangéliste ba ndeko nanga ba sala na nzambe ba frère tout comme ça tout za na kata corps de Christ to sala la ka nzambe na kobanga nzambe soko zo banga nzambe makamuno ke liboso e sala mani bato ba ko mobengo mutakisi ba ko bengo ba komo nenga na nenge ba ko bengo makamu nenga na nenge ngana oyebisuka kake tambula na kobanga nzambe nzamba za na yo partout tala nazo yebisa bino ba congolais naza liboso ya caméra ba passer baze belé open nzamba la sanga ya basai na nzambe na Congo bazaya o pe banga ka nzambe mais nazo yebisa yo naza na mosai na nzambe mona respectake mingi comme na ye pasteur Marcelo na pese conseil atambula ka nenga tambula wana azala ka nenga azala wana ba peuple congolais bazo souffrir à cause évangile ebele ba ome mango pona mabumu na bango mais yo to sala nenga wana na yebiso tika mukolo moko te na yebisa bino ba congolais bo kenda église bo mema ba enveloppe bo tia po ba prophète ba lobela bino makambo nyonso wana lobela bino za lukuta nazo yebisa yo message ya nzambe bima na mbongo te message ya nzambe po message mukolo message za nzambe emosi molimo santu nde aoya ko inspirer po loba makambo mais yo bo loba makambo o eza pona esepelisa ba peuple na nzambe nazo yebisa yo nzamba boyi makambo wana so tangi na Ephésiens chapitre 4 na verset 14 à 15 Bible bini tozali susu bana mikete na mateya oyo ememaka biso loko na mopepe loko la bwatu yaka okobota okobala okozwa mbongo wana biloko pamba nazo yebisa yo soko zade ya mwana na nzambe oyambi nzambe ovandi oza enseigner nzamba akopeso bana akopeso libala akopeso nyonso oyo luka so tangi na Galates chapitre 4 na verset 4 jusqu'à 7 abini biso nyonso to hérité to komi ba héritier ya Christ biloko ya Yesu za biso ngana yebike biloko ya Christ za nga siko na olelani na onyongani na obangani Matthieu chapitre 6 na verset 25 à 27 Bible lobini biso to komi tungisa Matthieu lobi to kolia nini to kolata nini po tata na biso ya likolo sa bongisela biso yango wana o nyonso asalela nzambe na solo nzambe sa bongisela e nzamba kanisa bino amona bino continue osala musala na yo na opanga prophète Cédric Ekonde Cédric na state tozoyoka ndenge prophète azoloba tout ça c'est pour l'intérêt de tous eza pona intérêt na biso nyonso eza na bénéfice ya biso nyonso exercice ya Carmel Chingombe ya yo pe yango wana que aussi par na yo parce que il faut totambolaka na kobanga nzambe poso tobanga on a Dylan Ethan na bosanyote parce que nayebi kobanga nzambe makasi et puis qui prophète makasi prophète antika bino bongota on peut s'abonner parce que fidèles internautes toza awa na pasteur na prophète na biso prophète Fortuna te poser des questions moko mais apparemment asembola ki ngo malam mingi te prophète na tuna kiyo olobi makambo ya ba appel de fonds eza vraiment bien te na kata na ndako ya nzambe mais sikoyo comme appel de fonds eza malamu te peut-être beau front peut comme un problème alors ba serviteur de Dieu baza censé kolia ndengeni ya merci na memo na Bible c'est otangi na Deutéronome chapitre 25 na verset 1er tina 3 nzamba yebisi Moïse yebisa peuple israélite nyonso ba sangselanga bofrande ba pesanga landa bofrande oyo topesa na l'église eke na maboko na eke na maboko pasteur eke na maboko prophète eke na maboko muto banzamba temisa okam et ya na église mais muta responsable na ngo gérer honnête eza mosai na nzambe siko soki bato ba opesa ba dîme ba opesa ba action de grâce église wana ba opesa ba offrande ba ese yo ya muto ko olela te po ba ndo pesa ngo na kati na temple na ndako na nzambe alors siko yo soki bato ba opesa bazo sala nengwana appel de fonds eza mabete mais soki komi 100 000 nana opesa 100 000 nana opesa 200 000 boko mokata ba prix eza sous bunzambe te mais on les a peut-être pour la construction de l'église non archi faux c'est faux esa biso nyonso na kati église tozwa nemo pa nzambe se batu nyonso bazwa nemo te batu nyonso bazwa nemo te yana bato ba mso millionnaire bien za milliardaire bien za ni niveau par niveau l'église ne toza wana batu tout ba miso bateka ba makala miso bateka mapa muta mapa yo so senge langi exemple na Congo boy muta mama mo bateka mapa o senge $100 esa za nango mama mo bateka ana saki mo makala yo sengi bo na église bo sengi 100 o monte ko kimisa na église
abokataka $10, $50, $100. Omonteke bokimisa ba peuple la Tanzanie ba komo lemba ko sambela po na besale na bino. Na besale mabe. Na so biso vérité Yesu azana prité. Na lo bango na TV Yesu ana prité. Fidèles internautes partout dans le monde, Bolandi Awana, pasteur au Bazana Congo, au Bazali Bande Amboka, au Baza partout, je précise bien. Le prophète a dit ceci: Moussa Nzambe alia kande na offrande. Moussa Nzambe est censé te kokata ba montant moko pour un appel de fonds pour na ko toutes ces pe batu mususu libakote. Rapidement prophète s'il y a moyen au pesa batu bazolanda yo partout. Ba coordonner là yo. Merci. Le numéro dans Luanda est à 00. Le numéro dans Luanda est 00244 927 95 96 99. On a le numéro dans Luanda même dans WhatsApp na celle à Ngoka. Mais à on a Kinshasa à Congo on a un numéro na 089 28 62 777. Yango na osalela so benginga na kosambela ya ofele na oyebisa bino lo moko bandeko na nga oloba prophète aloba pona sentiment ezana papa mo abenga ngai lobi na tongo avana ke l'église babokela ke malade ya miso anormona te abenga lelo na sambela ki lobi dimanche avana ke église mais lelo abenga na miso atata na nga na batu bazaki na batu ba osepela famille na ye basenga merci nga bi merci to senga merci na Nzambe po abiksi ndeko na biso wana zana Lubumbashi abengaki tikana ebisa yo prière eza ofele eza mbongo te kokena opesa passer mbongo te po afsa lo prière okobika te po nguyana eza pasteur te eza prophète te toujours ko fele epesa mofe ofele bana Congo bana mokili mobimba boyoka message wana esunga bino partout. Merci beaucoup prophète. Merci encore une fois Nabino Nyonso Bolanda Kibiso. Merci na Michel Bayabo mon boss pour la marque de confiance. Merci à tout le peuple congolais, merci à tous les peuples de partout dans le monde, parce que je ne peux pas seulement citer le Congolais. Partout dans le monde, je vous aime beaucoup. Suivez toujours Congo Gold TV, restez branchés, restez connectés. Abonnez-vous sur ma chaîne qui est le www.congogoldtv.com. Merci, que Dieu vous bénisse. Bye bye. CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie.